ukeni na yo osokomba você mamba lobby leba ka sele você mamba bu lebe di pala ba ko zahati to osokomba e asa tete osokomba na kwa mvuto mo subi tika na mama ngana ngo esila tona na sima on me esila tena sona itina baka mambo nde ka uzabweko bimisa ka yona malini mana bisanga lo ke mi bimisa tiko déranger ngai mama za ko ni afika ba mama za pesa ke tino tema na bitema na bitema taisa boy mama mama taisa mama ni lango mama na saki o mama lo bite atuka matika tala bengo studio bi ko lekisi nene sa bo bana lo bi ko loka o lo ki papa o sa su ya na ngai te kinde ko bana sili na engineer na ndo kimne na ka te sika oyoki ko baba kinde ko bi makele na nyo mama ate robo o lebi mama ko kola na autorisé mama lebi mama autorisé si ma to mse banda mse banda sa ki na autorisé como se nas via no mama na filme bana tomo boy bona ba lo ba kino kendo sa o yoko to so mo na filme ne ko nini boy ko na ka ya na hotel ni ko ni ya lo si ba nzo to ni mse o so bi mama we ba bagage ne ari mane lo ko ke na no ba ko bima no do mo ko bima mo do mo se ba me ko ba na yope Yesu azalia wa nanjele ya solo alléluia alléluia comme ça c'est alléluia na Yesu Yesu nzambe nanga alléluia alléluia oh Shilo nzamba gobe oui entrez c'est qui Oui. Mon ami. Camarade Alix contre la fiasco. Mimi. Oh, nous l'avons posé. Ah, maman, c'est la paix. Qui m'y est zakati na ngai plus. Non, on a sonia Congo. So bina Congo nzala. Mais tant ba otala kanga ba bien bozo kosa. Bozo dia bien. Mimi fata ko. La base. Maman la ngai. Mimi. Eh non, pourquoi? Oh, tu aussi badias na ngabwe. Comme ça. Fanda na. Pour nous amener godia au pambola mariage na. Pour nous doit venir au changer église t'écoute que bella. Ajena zemu tuna libanda kuna bena libera ko yona bana betu na kila ko la. Ngoma kama linga otanje. Nani? Te. Moyo ebika ka kete na. Yo so poe ka ko bala so pom la ka mi bali ti. Mi mo bi ko ko sa 30 ans. Elle sumu. Hein? Tout ça c'est l'isumu. Elle sumu. Et ça péché te. Na bino bobali. Na mama kulu ba mama leki. Na ngai. Ba nana za mama la vraiment. Ngana za malamu. Oh. Nana kimia. Ya solo. Je me dis koso. Nana kimia. Munene zo koso. Nenda liwe baba zo ba Nana ba pesa ye bon. To be balanje na pesa ye bonjour Mimi jusqu'à ti âge Mimi. OK. Souka pe. Do azana âge à prince nanga. Que va dans mon cou. Adia, ça peut te montrer pas que la pressé. Ça veut dire pas. Nicole, maman, vai bloquear nem tocar? Vou pegar para mim, ué. Pô, deu uma, você tem que vai comer,
Nape mwana baki. Natambo tina kolemba. Mama nape soka sakina ko mwana ko tirana makamba ko. Ndo na tika na ngomo teme za pe motuka o. Usiku ko komisi yango ni bafungoli nyoso mo. Sako te katango. Yo kasi pata ngapi na osati. Melanga te. Ngapi na osati pasi wana. Shiri. Abe abato lamba. Na vile kule ya tuna na teki. Papa wewe na nini yangu? Asina lendi. Nina ina. Patina vina nga. Papa ni mabanga. Na ko iko ete su mon côté. Ya directeur wasinga na sa comme na place wana. Non, ils allaient rater. J'avais mon argent. Nana yebi ngatiao. Nana bungi ngai. Ah. Chérie, t'as la tête comme tout ça. Tu as ça vite. Viens à Romata, et ça fait la coquita. Comme moi, je te quitte. Nana ko saka likolo. Je suis un directeur. Si aujourd'hui il est devenu directeur, c'est grâce à moi. Cette entreprise m'appartenait. Non, je n'accepterai jamais. Ah, banani, ma camarade à moi qui n'a aidé le Où est Julien? Julien! Qui m'amène de l'eau? Papa. Tu peux combien à Julien? Il est où? Julien! Julien! Gabi! Gabi! Maman, moi, je vais me foutre. Mais on est qui me doit y avoir un monde qui est en il y a quoi comme ça? Bien regardé. Gabi. Ok. Va l'appeler, fais-tu? Va l'appeler. Obi kitongo mena tongo aw. Ende tu kana ike. Asi fois kindi kuna makamne mabewa. Na boni c'est esprit na Julien. Obi que je l'ai pas dit manae. Il est pas ta complice makambo wana. Andi mina e. Julien yangai. Hérité na yobi na hérité wana. Hérité malonga. Hérité kindo kina buntu. Kazi. Tabano pia ozo banga. Ninga bango. Bana yo. Boy. Comment c'est ça possible? Tu m'as ramené dans le marché, tu vois, ça Julien a fait des choses, elles ont encore moins stress. Mais Julien, il est maître. Donc là, on a dit, bon, Nicole va kotia makolo awo. Ozoka ngama na zoba. Nicole va kotia makolo ndako ya ngai. Bakindika. Papa na to ato kule na bangoko. Yo moko tsaka na so kule na yo so na nzana ngana mona mutiti na nzana ngai. To ba mona azoya. Balongo na bango etani ba ko loko bien. Balongo na nzana ngaba na. Nicole. Mama, basaki tu bien. Moi c'est Maman, comment on a fait ça? C'est la vidéo que dans la station, maman. Maman, si dans la vidéo, tu m'as pas dit que ça papa comment ça me tout qui n'a pas moussé. Qui m'a pas Oh yes. Olupangula mandala nani wasumba. Olupangula mandala. Hey nani wasumba. Hey nani wasumba. Mama. Ah papa. Nzembo na nzembo. Simba nzembo te papa saka nzembo. Na ko kinzo mo isepeli singate. Est-ce que you nzembo yemba wanza ya lola? Ayema nzembo nzambe wana inspiré par le Saint-Esprit. Vous aimez tangi na kansiki oyo yo kanzamba yembi pe bato bakomo yemba ona. Eh babi ya bikela mo nso komisa nzambe. Wana zo komisa nzambe te. Tu veux me prêcher encore la parole? Nana ko prêcher. Nana za mwana yo za mama nana ko prêcher o te. Kendo ya kuna kende. Kendo ya na choyo linga legime te na ko komisa legime na ngao. Bible le dit. Ne donnez pas l'accès au diable. Prince. Bon ça c'est fait. D'accord, merci. Ça c'est fait. D'accord, merci. Boniko, ngoti ya parole. Te limisanga. Yonde na. Limisanga maman, pardon. Est-ce que bonne le mingi?
oka liloba ngo ye moko mama osala nozo yeba tango te lia kuna lia sali wala yo zati ko tia papa na bilo komo sali prince oponi misuni otia ya yo kana sa na ko beta na papa ngo na mde na osali te Mama tika. Luba. Yi mama donki. Na bengo nani Nganga imfumu. Ngana za imfumu ngai ndikumuni ngabo. Mama bana bibadi tela lubaki. Kubunga kumama. Usiye jepe bilamba ndikibana mama msupe basalaka. Mwana yebo ye mwa ntusu apesi. Fuku sala pe bongo kumama. Na ibise kubada bibadi. Angele, yebo ko pe bana za kite mama, quelle coïncidence. Mfumu abongisa kiko. Mfumu abongisa kiko. Oh, ndila nyoso ngalo bimwana uyu ndikaza kukende boy. Tubungi. Nzabi tango za kuzunga boy mfumu maka mnyoso ibungi. No nzima. Tubana mkoti. Ngoma pisi pe mbote pena. Sio kuna alliance na ye ayebite na sama. Mimi todo binyoso mena ngina chakafi. Makala kutisa tabuki bakoni na sima kuna. Siko midi kiezate. Konyezo kaka kafi ya mwindu. Sitome ko yinda ko mama. Ayaye nani wasumba lwe. Ayaye nani wasumba lwe. Enipanga mandala nani wasumba lwe. Wabanyanga basumba lwe. Enipanga mandala nani wasumba lwe. Ayaye lelelelele. Ayaye nani wasumba lwe. Bangula mandala nani wasumba lwe. Oui, bonjour. Pamela Mandala nani wasumba lwe. Eh, chérie, c'est quoi? Ah, tu commences à chérie non depuis quand? Bon. Oui, mais on va se faire un super on sous tes godé. Est-ce que tu peux me dire bonjour d'abord? Non, je te salue pas. Na monsieur godé, o menga na sao. Na kaka so monter na vioki, okuta ngala balabala te olingaka ngai na ndaku na biso na zotanga obimi tipo pona ba parents na ngai. Mais nazo biso ba démon na o komi na ngwe pa na ngai te. Ose o ka imbécile même na fingi yo na fingi te na bobala na fingi yo. Na fingi yo. Okina ko sope na nzunga ndunda wa pe na bakelu ya mwe. Pasteur a tianana. Si ma bino ba so bata bino fallait kananga me. Maman nini susu? Ferme ta bouche. Bikama yo. Naki makela wana utu. Ça te concerne? Ilimisa mama. Mais c'est pas toi? Qu'est-ce qu'il y a? Angèle! Encore un mot à Bambo. Ah bon? C'est pas toi? Alors c'est qui? C'est pas moi, alors c'est qui? C'est celle-là. J'ordonne. C'est celle-là. C'est celui qui t'habite maintenant. De fermer sa gueule au nom de Jésus. Éternel notre Dieu. N'avez pas essence na yo. Na kati na ndoto na Angèle. Esprit nyoso. Weza kwa siéger na minute oyo. Ekangi monoko nango. A changer langage na ye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte ce corps. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Je t'ordonne de quitter ce corps. De quitter ce corps. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Midi kiwana uba uya tsikulu. Kumama, sumba midi. Ati esanta. Mimi kama Israeli. Kama kusala kazi mama. Ika. Nani kia? Yo. Midi kiko mama. Mama. Kana mwana. Ni kono na singa, ni kono na singa. Mama, tika kusala kulinga ikasukaka. Ya midi kiko mama. Tika kusala boye. Ndamuza kukendi. Sitombe sali pasi kumama. Ya, nini muzotina sawa? Nini kosa kananga? Nini? Pero so bino bibale nu yeke na bati kuduba. Mimi nini usa? Otanga mimi. Isani. Mimi. Isani. Yuza makasi kasi. Isani nini boy?
Ça va, chérie? Ça va? Nini? Ça va, dis d'abord, ça va. Que Dieu te bénisse. Tu es dans ça. Goudi, Nini, que tu peux expliquer Ngaïté? Calme. Ozokanda songa sani ha kala minute obona sumba biloko na pesa olia ona pesa ngakanda ta uzobima ngune papa bino lo baba ba otepo ni nzala nza sikona sani Esiga etikolela Anisa pinzoli na misa nanga ya ya Obandaka mosala pe osilisi yango kanto mape banyoka makie leyo salaki na bango ya minene ebele na bana na yo balekaki ye na nzela oyo lelo bakoki vraiment Yo, alors pas mère now. Au moins tu vas comme territoire occupé. Hein? Petit. Un homme non face bon petit ba belez. Comprendre bien petit face à pas ta parler. Parce que yo ça ni pena la place dans la petit. Ça tu notes. pardon na bete Petit on va bête. Si qu'on a l'action na face à Zamba. Petit. Eh, ala uti pena ba vaneta na l'action ta ke ba na yo. Fanda na petit. Kana tu na mo place na moi les soka télévision na petit moi si ma télévision petit point ya télévision na obule la on le sous le grand petit ata yo pardon fanda na fanda na pardon tu as na kena nga pardon yo fanda na bano yete pardon ça n'était pas là fanda na est-ce que vous avez foué yo foué chéri au bino linga na place odora bo yo te ko soka te sur odora pa moto la volonté la nga pas eh petit mo volonté non tu l'os petit yo o sala nga na la kemela face à Samba ay petit ay petit explique nga pardon allez va mega petit mega ngo non mega petit mega ngo mega so petit mega fana wana petit fana wana a confisquer le pardon mets le plan wana on mega ngo fana na barre na no na barre na leki na barre pardon ay mega ngo mega so sukala wala kati ngo petit oga on est mega ngo lisu petit mega ngo wana tala vana est-ce que vous avez dit que ma belle hein ta biso na bibino ba parler na biso da libala to ka différent comprends biso dans le monde du monde à part vana wana petit ya pesa leki mais tu ngana photo lingana ngana photo lingana petit so boudé petit na confisquer les guidons olinga te pesa bis petit na litama petit pesa tonto moni me ko ko ba kisa vana wana yoko mi mère a parlé la biso petit comprends que beta tourna petit bien tout ça fait vraiment cérémonie Congo tout tika na pardon petit on dit ma cérémonie be olinga onde non tout le monde petit on dit aïe pardon tonton hein tonton pardon yo tu vas parler quoi soignez parler petit soignez parler yo faut soigner parler comme la débat sur bon si faut une télévision tu vas pas ngana luka liboso na ngo hein à tout à l'heure hein
Anzamelanga upasi pula nini? Anzamelanga mina. Il faut rapidement dans le bureau, mais il y a qui été photo sur la main. Je ne sais pas si lobby. Moi, toute la nuit, je vais déranger. Je vais déranger. Mais quand il se relater à moi, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est ça qui est. C'est quoi? Donc, on s'est retrouvé par terre dans la mouka, mon prince prière, je ne sais rien. Oui, quand on a eu, je devais aller quelque part. Finalement, je suis malade. Je confier que le patriarche Innocent Maswaku. Alors, au moins, il faut que je me mais je devais rentrer rapidement à la maison. La première chose, je n'ai pas compris. Jamais deuxième fois, on m'a menacé, on m'a n'importe quoi, on m'a balabalaté, d'ailleurs, pour la petite veste. Écoute, avant de partir, tu as apprécié cette veste. Alors, j'ai compris que tu étais assis. Alors, par là, il faut directement aux autorités. Tu dois dire que bon délai, et je m'appelle Pédant Sazaki Moussikate, à rejoindre la prière, Tindingo Bambala qui m'a belé au niveau de si, l'enfant était avec nous. L'enfant était avec nous. J'étais toujours aussi à distance. Et puis, il y a des camarades qui à Kala. Bonjour, prince. Parce que Kala, et tu t'attaches. Non, il faut que tu aies la relation avec moi. Mais quand même, il faut te prendre. Il faut que tu aies la zame. Hein? Et puis, Nani, prince. Papa. Qui était venu ici? Maman Mimi. Maman Mimi? Oui. Mais ça, c'est la haute trahison. Je t'aime. C'est moi, je peux faire ça avec toi. Je ne veux même pas en gêne. Sans lui. Je ne veux même pas en gêne. Donc pour toi, je peux mourir. Je peux faire tout. Non, je ne sais pas. Tout ce que tu peux me demander pour faire, je le fais. C'est moi pour gagner. Tu peux tuer Angèle. C'est moi pour gagner. Moi, je vais aller pour ça. C'est aux autres comprendre, moi, normalement, je rêver. Si tu comprends ce que tu dis. C'est bien, mais tu sais que je ne vois pas.
Moi, sortir avec toi. Ma chérie, il faut tout bon dans ça. Naïbité, batata to la ndengeni na mokili pour te comprendre. Parce que bato a côté dans la situation difficile, baza ko tato là, toujours yo kami, toujours bon la mité mati. Ça doit nous donner des leçons. Yo za mopayate. Tu sais tout ce qui est arrivé dans la vie, il y a le patriarche. Oui, bien go. Comment est-ce que Azaki na poto, comment est-ce que na refoula qui est mondini kaka aza na église, azuye, a tombolier, a PC poste na église. Mais avec le côté là, il m'a mabe, avec le fond dans la police, ba kangiye, ba refoulé to vanda qui na ndam na biso 4 ans na Kinshasa. Tu es témoin. Mais nzambe na lokala la kate. Oyemba ndeko nanga lobi wana za muta suka, musiko linanga telemaka, a telemaki. Bazuye azongi na poto, lelo yo a telemisi sur église na kati ya Rotterdam. Wazali yemoko ata kotambusa église ona, pe nzambe za kosala bika. Bon nzambe asala ki na le patriarche innocent maswa. Akosala na bisote. Akosala te. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous confier à ces dieux là? On ne peut pas nzambe wana te. Hein? Ce qui va te poto aza kondima. Pourquoi abo kondima te? Tika distraction ma sœur. Distraction. Tika distraction je te dis. Et puis tant qu'on est à Christ, on est mutasika. Amen. Il faut savoir qui il faut côtoyer, qui il ne faut pas côtoyer. D'accord? Si on a une distraction, tu devais être désordre dans ta tête. Merci, chérie. Bon, merci. Moi, je vous laisse. Moi, je dois retourner au bureau. Portable, Roswana yo. Portable, oui, non. Parce que maman classe. Même PDG à management plus. Azana, il a coupé son portable. Ah, papa. Maman classe comme Minerval. Non, c'est demain que je vais passer là. Demain. D'accord, merci. Bon, chérie, courage, hein. Je t'aime trop. Tu vas là, ma Kemba. Hein? Tu sais, non? Non, quand tu bien, tu m'as. Ya, na comprendre te hein. Nous on comprendre mamboeli limité. Lisali ndeko moninga iboye ko nazana masusa moko na mutima. Tazo kukanisa mimi suka zawo pilelo yo mama na ngai. Ata banzala tumbesa na biso kukufa banzala awa. Isa kusala ka ipasi. Siko tukuluka itukubude ti wapi ko. Ya ibangine. Na tongo abimi azaki bien. Hein? Kaka bimi awa. Ikoyeli kaboy. Azala kine malamu mona bimi awa la tikitokwa sapepe. Mona keisi kuyaza kuzungawa. Maka mususu penza papa. Maka mabuiza malamu tenga isusi boy. Mona mesala kusumbila kata midi ke pam. Ya bilo no wana oyo sala wana. Mimi asimi yango te par hasard. Bilo ko nini susu. Bilo no sala kana batu bayaka. Na lubili sala. Ese so mutu asimi yango ebebisa ka batu te. Lisali na lubi Yusu muna muta yekuluka kawa azata dibuma. Yusu muna. Bilo ko salisa ka batu ndika mabite. Muta zui eloko. Po ipesa ye science. Poko isa di mabi. Siko chance ngo le musu asimi yango te chance ngo ya ngwana. Luba biloko wana te lisali kuluba buku te. Telefona lo basiko saisa ye. Biloko no ka so sala ka wana batu musu abika ka sikoyo oya yo moko ba problème. O sali sete. Yanga dibuma te, yanga izali science, yanga izali dibuma te ma papa. Isa dibuma te, isa science. Science wa po beta ibetenga ba fimbo atire lo mo testa la ma chance. Siko mwana yo na kumninga. Sali sa ye mwana mo osasa ka batu musu. Oya yo moko ko sali sete. Yuluba ulingi no musala te. Batu boni salisa abazwa misala. Yuniki misala te. Ome ate ngana ni musala te. Siko mimi ye wana abungi. Mimi ye wana abungi. Sala biloko no bitoye ba place mimi aza tere luka ye. Biloko ndo kosa no biso. Akomuna na kaka. Akomuna na wapi? Yo mtoza biloko sala te. Yiti ali kuzukisa ka somali. Fumu kaka mikono so kaka fumu. Kuzukisa ka mali bali te. Ngana sepelite. Ngana sepelite. Akomuna na kaka. Akomuna na wapi? Sala mfumu amona na. Wenga mfumu no wana benga kana amona na mangsa. Batu musuba oya hostel na ba omona. Bazobika. Siko oya biso moko fumu azate. Ngai bando betanga ba fimbo na vimi na mkongo. Musala kuti logo te. Lichali fumu wana basaka na yete. Ngamu kuna banga ka fumu wana. Usaka na yete. Asala ka. Ya tika mama. Yo ndio uzamona mabuilding musala te. Ulingi musala te kubalu kana karte. Ngai na lingi musala te mais mwana baby. Mwana baby amona na. Seke yo mtole kisi na biloko na yo. Basalisa ki yo. Buki mibeko te. Yo, taku bimaki. Siko nga na buki mibeko. Musiko mwana siko. Asala ke? Asala ka wapi? Do yo lekisi mwana na biloko wala lobaka malamu. Isali kuluba boy te kusala mapi. Lobaka malamu siko lekisi mwana. Kuluba bongu te. Mimi akumuna. Akumuna na mfumo la tsoka simia.
akumuna te nga na yo to yoka na ta mukete so mwana na mona nte so mwana mona ba 50 francs chaque jour na sauver ting bo 50 francs tiko na kembi banda tongo na ole loko te petit asati loka bonga na go sepela te fwene yana yo isa fwene yana yo udi kulu comme ça isa fwene yana yo nga za fene ya te nga za jogo zo mona ngande na za te na tambola tu ba banga na ndela baku boye na mutela di papa na pantalo ba ngumba soki muta so kukatsa maya kala mu o baspa bulo tanga bulo bezo na nyati penda bilele ko mona ngai te isi ali tika na za sucia fu mona mona na mo tsa mona te yo ndo le kisi so la bibi entenga na wesa mata karte ba o yawa peta ko mona mi mona na ngai ya kumuna na ta ya so ba na le ke na kumuma mutu akumuna so ko po bi vrete na be ba masa tu karte ba yawa to baby tika Chérie. Yo. Petit. Mono. Oh, petit niveau quoi? Oh, expliquez là que. Il a ça la vie. Comment ça d'abord vie na. Tu comprends? Eh, chérie Nine. Ah bon niveau compétition. Na même la boîte quand même petit boîte vraiment. Boîte. Tala pesa. Bashina balobi chérie, bashina balobi. Faut like ça mona musala ki aye ko na ko. Ba musala ko bien parce que ni besoin de la vraiment tambo. Gilet, pesa. Pesa lo beta yo. Sikelo. Pesa lo beta zo kate. Ay gilet. Yo luka makam. Gilet. Pesa no ki. Pesa lo ah mais dis chérie mais c'est pas ça non. Oh non. OK, gilet yo pour le besa ali bon ma otoni nyango. Yo si to zo na c'est là. Pesa. Watango pe ah c'est bon tango. Yo ko mo kengai. On si pas petit boy. Oh. Tamo vraiment. On ga fait le petit boy. Kamu no no. On la fâche na beta na yo. On beta ani. Allez vana. Ko mo la sembo na malam. Gilet. Tu es non pantalon. Ouais pantalon. Parce que tu es pour te payer moi quelque chose. Faut m'attaquer mon tonton parce que yo pour nous exagérer. Yo ben tonton. Bana yo mukalo bisenga kombo no ngala ina buto so pa bana ofenga ina kombo. Petit nga innocent petit comme nga innocent. Faut que nga bela innocent. Comprenez? C'est voilà. Que ça pesa non te on pesa makali soki nini yango to na sa chérie. Chérie. Je vais apporter quelque chose pour toi. Yaka pasi manza mena pa so mona biloko te vraiment ngala sina lembi na ngaba ngambo pinza. Chérie. Akirilo pela kola, peta pela le pataku. O beta on pena erwana. Pataku, simala. Koko. Akirilo suna doni mobu. Kama duswe za bandenge nango, ne bujela sale yango. Ya doni. Leka boye na zo balozo tala tala ngalo kwa sheni. Sino mozo respecter nga sidie yo mwana. Kala mambo zo banga nga zo intéressé te kamana na leki na mambo zo lekeza malamu ti ata yimo soki no. Osimba nga. On tout mon plan, on tout mon. C'est bon là. Allez, Julien, fais plaisir à ton papa.
pasi yo mpe ningwa kuna odala lote eloko nyonso tokoteka na ndako nyonso tosi toteki tika ndambo ya kipango te bukenga ikuna mobani wakoma osala akatikati ateki katikati mosusu mpe avandi na moti tukalikamisa lobi nange eza ya malamu obikima te bandi kopasuka kalukambo lobi futo oluka bacommissionnaire melanga mbongo na bandosala deja baprogramme Patoke waka. Boni patron. Malamu boni yo. Zote mwamu ke bien. Papa Chico. Boni. Papa Chico. Utiki ngana pasi Papa Chico. Mama leke kulo bande mwana te. Nga nzoto mikoleni salaki nga mwana be mke. Mwani ba posiara mikolo yo ikota kinga mingi na zo. Lobi tonalite zake busanje. Fona lo bata mbongo ya pamba okaka burger. Fona lo bandude, dude. Yangwana. Nakanisi pe. Te mama la mke. Mama. Vraiment ndenga na yawa. Nakanisi patoki wakayomo ko yebi na abandona kabinote. Ata na koma kana nga désactiver na ndako. Kwa bino moko lo mona ngite moyen société. Yangwana nakenda. Oh, ya te Papa Chico. Papa to yi te logo te papa chasse na logo te. Bando likambo sana ngona mteiga. Alors nena yawa patoki waka. Ngapenzo to sama lamte. Ale pena sala mo msana voisin tamboka. Kino vwana. Ngwana na yepo na réclamation. Ya moi sommation na ngai wana. Ko itikalaki. Sommation de nini? Sommation ni. Salaire na ngai na salila ka madame. Waka social logo mo te. Ngwana na yeti. Tala kaka, tala position za yeta. Tala lipapo ya bana mike. Oyo na sauti yangu na. Na defi pe na voisin na quartier. Ngwana mwenye mwena utika boite parce que mutadia kana mutoke na ye. Na difuta na ye fana ya. Ati masoto yo sura papa yoki amoto papa azangi lo. Kaki wili kima kimosiko. Papa to yebi kitu sana na yo. Na maleke. Papa sana mbongo. Nasi ndo komona ke mbongo to bande ko kango ti tout ça non lo mo. Bande ko futu mbona. De kaka le 30 so beta. Juste question mbongo. Mais si comme ko dize na mbongo ti papa. Sikoyo elingi koloba nini loza na mbongo te ngai mpe nasalaka mpe mosala kofuta ngai mpe mbo tama fidamu nakoki kotika bino boye te yebiseka tosalika moko lobi aya nsima oyo eza sika na biso te sika lifa famille gabina deuta nango ka bongo batoki waka mpona mawa na yo soki nakanisi ndenge tovandaka mama leki na mama kuloto basimo bango mibale alembanaka bango te lokola mpe lolele ngai mpe nakanaki nasala ta mwa sosi ya thomson na poko oyo ngai mpe naza kozonga bato basengi namoni te pasi ezali mwana kontene ezali te bato naza kobanga katakata oza oyo meme ta nzembo oza oyembao lere ekonomiseka naza kobanga katakata naza kobanga katakata patron nayoki kasi nyongo etikali nyongo usalanga mangwete kabamvutulilanga mangwete ko papa yakana après une semaine yako utambuno kamte mama leki tachikoke malamu hein merci papa ko van bo kan taniyo Gabi o van bo kan tani denga zo lo bano zo betanga ka zo yo kamera zo betanga ka uzo ndo nga na sika yangu mama na bitu karakter so bweko okibeza muki monde za boye wika system de to komati na ki beza za partout le londe il est low mezati c'est ça qui ko ka poke tout ça moi quelque chose pour nous relier bibi na la ima logo le ka ma logo ko sili mo ya ta Thomson mama no lamba mo uzo ta ko ba ko de tsanga na kinako ke mina kinako ko ka ka ko 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 ba tiku pesa ko no ya Thomson ke bi nga so ampo kala nasa ku no kuna tu kuna appreciate
pas pressé, tant soit beaucoup ça. Hein? Je suis là, mon coloana, autour. Ah oui, il y a des bêtes, qui va toucher mon alécaque, ça vous slay, madame. Tu ma moto. Soutien pe Gabi koto yo koto soutien moi si donc koto biso ala to kaka mingi foni ka ngi to koto yo tala ba koto yo na ba koto ya na siawa aw foni ka ngi to ko bilambo postu na o me na suet ni ko mala meni na ko ba meni na ko na subola oyo ngo sukola nyoso Nyoso tu kukunye ngati. Suko nyoso. Ina na ngope sa pe même ni ko. Pona nini kwa sukula? Pona nini? Abite ni kwa akoma ke pa match musu.
tu respires, vieux. Gilia, t'es très tôt, vieux. Tala basi. Yo na pena mulu kwa nyamela babangi. Nasuko. Papa ja. Bulela na balabala. La famille vino anaisha sasa basi. Famille. Tout ça là. Hein? Voilà. Comme tu me sens matin, ngana zui. Hein, ma ramener sur en charge. Hein? Lobby. Là soit là docteur. Comme ça nous ngamo na ozo papa qui nous tient en mort et puis enterrement ngamo na occuper. OK? Hein? Puis on s'occuper de l'enterrement, mais on mieux sur ngana zui en charge. Hein? Et puis après enterrement, on va hein? nakoyemba bolingo na yo mpona papulami liwa na yo elongisi mabota mokili nakitya lokumu banzelu bayembi na nzembo telema nkolo ene totelaka motema. Chérie, vous avez un problème? Mais ce problème, vous avez bisingaté de vous. Oui, mon cher dans la vie, donc c'est pas. Je prends Coco Fanta. Fais le choix. Coca. Merci. Et bien, tout dans la situation, où ça n'a pas si makasi vraiment donc. Coco faut la babotine, ce qu'ils a crime, ce qu'ils a ni, je ne sais pas. Et je sais pas, vraiment donc. Tena kamuku c'est n'a pas si makasi. Jeune fille mon boyé, papa maman va kufa, papa va tikala, bala moi c'est mususu, il y a des incompréhensions longue histoire, il va benga mon andako. Si vite moi tikala va mi balé et les n'a
Astrid! 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 Ça va? Comme méga. Tout ce qui s'est passé la nuit. Hein? Comme méga, oui, ça m'a demandé. Hein? Gardant aux hommes à moi si. Hein? Aux hommes en dengue à propre. Hein? Mon chou ici, maman, il soit bien. Hein? Si on a une année, Chérie, ouvre-moi la porte. Pourquoi vous déjeunez t'embêter? C'est ça, c'est béni. Oui, il y a bien une ambassade. Normalement, il fallait aller à l'ambassade de Belgique pour nous. Mais tu as vraiment bongo. Chérie, on est dans un restaurant, c'est pas un problème. Hein? C'est pas un problème, chérie. Hein? Ça va? Oui, ça va. Oh, je veux la manger à bien. Hein? On est après, chérie. Je suis qu'on a déjeuné. Oui, on a la liste. Ton macassi, l'ambassade de Dombabi qui font 8 heures de naz à la jeune porte. Hein? Astrid, portail. Oh là là.
Vraiment. Vanda koto. Zala à l'aise, hein? Zala à l'aise. Bon, la dérange pour le moment ça non. On a les habitudes sur la cam. Astrid doit avoir un. On a quoi maman? Depuis à ce moment on a salle comme maman bébé. Pour ça. Zala à l'aise. Pour ça moi on a zala à l'aise. Hein? Zala à l'aise pour ça non. Naza maman non, hein? Est-ce que moi na bombe la maman likam? Bombe la maman likam te, hein? Yebisa nkobanga lolo monte, hein? Kunde ezabi na zaba projet mo bi pona yo. Hein? Na baki tour vraiment na linga mo na lingi soki oza besoin lo konga mo na memo na ville o sali choix na, hein? Yebisa nga. Papa yebisa ki oni. Elote? Astrid. Aben elote. Takobanga te, hein? Des abato ebisinga no bisana nga papa te. OK ça c'est grand ngana. OK. Hein? Funda te no funda te. Nde mangala linga kona funda, hein? Na suka ba ko fa ko kitoko. Ebisanga papa ebisaka ni. Parce kobanga na oti, hein? Papa sebisanga makambo nyonso. Siko na nga ogonkana munoko na omoko, hein? Yimo ayebisi. Yimo ayebisenga. Toujours anga ngala na butu na monika ya kuti. Abinanga o
yo na ye fallait so bobota yo bona okobota yaza na posa mwana yango esenga tobota na ye ebisaka nini abela tobota tipo ndimaki andimi na ngai te nzambe andimi na ngai te loko ayebisaki yo ti boya ayebisaki ngane to nini yo ça va c'est là You know. Assida, sabe? Oh. C'est pas possible, c'est quoi là encore, hein? Des bandites, Assida, sabe? Assida!